pasi pe mawa la famille makambo ya pasi makambo moko ezosala penza pasi na motema makambo moko ezolelisa la famille kande na lobaka tango tolamukaka mutu nyonso tango asalaka planification na ye ya journée makambo nyonso atiaka keno ekende nango malamu mais quand ndenge toyebi biso moko okoki ko planifier na yo bongo mais makambo ebaluki yango esalaka mwa pasi ba makambo oyo penza otiaki yango ata na motema te otiaki yango ata te keno makambo oyo ekoki kosalema mais kolala kolamuka ka boye mwa makambo moko boye mbutu eye kokotela yo mwa makambo moko ya pasi bandeko nanga eye kokotela yo esalaka ka pasi ya makasi na motema esalaka pasi mingi bandeko nanga na système moko ya mabe penza mingi makasi Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour ba problème ya trompe fibrome myome kyste règle abondante Gavker to zali na solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posaya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Ndenge tobetaka masolo la famille Gavker ayelaka biso ba masolo moko kitoko Gavker bandeko nanga kande balobaka bika na yo libela olinga te oko bika na yo libela la famille toyebi ke kilelo oyo ba docteur bakomi ebele ba munganga bakomi ebele mais ngana lobaka toujours ezalaka malamu bozala na place moko yebi ke awa ba témoignage ezalaka awa makambo ya série ezalaka awa makambo ya sur ezalaka na minute bandeko nanga makambo sur eza nango kana Gavker bako sabino te Gavker nde ayena ba solution ya kafu ya kilikili pe ba solution moko ya kitoko penza mingi makasi. Salut cher Boucho, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Boucho, cher abonné et cher connaissance, il y a les lopenza na memeli bino. Papa na biso Mike Kalambai, la famille makambo ezo kendeka mabe, makambo ezo lelisa kaka, makambo ezo salaka pasi pe mawa, makambo ezo salaka pasi mingi na motema bandeko na ngai. Nini eleki lisusu liwa nini liwa makambo nini liwa sikoyo nini la famille. Avant na kota na mwa bozindo ekozala mwa bien na ya nano ko sensibiliser bato nyonso ya sika.
toyebi ke chaque fois que tosalaka bémission ya sika bato ya sika mpe bakotaka yango na ekosensibilize bato nyonso oyo baolanda biso sika. En tout cas si c'est la toute première fois ya kokota mpenza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya baanalyse somo, chaîne moko ya bainformation pas possible, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko Linda Bukulu, bambote na yemoko Madame Gracia Mpoyi, bambote na mama Lisi Mpitu ya balisi, balobi mama na biso ya poto ya tongo makasi, la servante de Dieu de partout au azali na pesi bambote talaka na système Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya baterrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku. Baterrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali baterrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso oyo ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Moi, sensibilisation quand ndenge ezalaka bandeko nanga na lobaka toujours et encore eza na ba opportunité mosusu eyaka na vie na biso kaka mbala moko yango ezalaka toujours malamu soki ye zwa yango simba yango na maboko mibale. Bamapango ya koteka yango yo kande bongo na $350 ya pamba eza bamapango bazoteka bandeko na ngai. Sombela bana na yo lupango sombela bana na yo lupango omisombela pe yo moko na lobaka toujours et encore bomoni mindele bazalaka mayele makasi koleka biso. Mundele koti komona aza na 30 ans mais asi abongisa déjà place a okendo vanda tango ozala na ba 70 ans. Biso tokanisaka te, biso ezalaka kaka tango na obota bana tango na okola na okendo vanda na ndako bana nanga. Yango mona ba parents lelo ebele bakomi kolala na nzela basondola bango. Pourquoi? Parce que bozalaki na bambongo bambongo na bino wana bosombaki bandako te. Bino wando tia kaka espoir na bino elika na bino epa ya bana, ce qui n'est pas bien. Alors bandeko nanga bosomba ba mapango banda kotongisa ata tango kokola ozana ba 70 ans oyebi ke naza na mwa place nanga na okendo vanda naza na ba locataire nanga bako bandu futanga bana nanga bako bandu yaka ko visiter ngai ezalaka mwa bongo na système moko ya bien. $350 ya pamba yo pe babengi yo kolo lupango na système moko ya bien. Voilà la famille. Tokota na mama solo na biso mbutu kandenge tomoni bato ebele bakufi na concert ya Pasteur Mike Kalambai. La famille eye ko sala pasi pe mawa eye ko sala pasi ya makasi. Bon, avant concert ya Pasteur Mike Kalambai tomona kiye atambola na ba église pona okendeka ko sensibiliser bato baya na concert na ye, ce qui est normal. Tomona ka bato ebele ata soki azoteka mwa eloko mona ba sensibilisation. Tomona ka bato ebele avant lingia sala mwa eloko tomona ka ba sensibilisation, ce qui est normal. Ya pasi eza komona na concert ya Pasteur Mike Kalambai bato bakufi.
Bato mosusu bakota ba hôpital, mais gloire au Seigneur, bato wana babimi babika, mais ba mosusu bakufi. Yango ye kosala pasi ya makasi lelo o pasteur na biso Mike Kalambai ebele ya bato bakomi koloba keno alekisi bango. Bato mosusu bakomi kokota majabu, o majabu muto ameli bango makila, o emataki ekitaki, donc ba makambo ekomi ebele. Concert à pasteur Mike Kalambai ezalaki penza réussite ya makasi. Bino moko boye bi la famille eloko nyonso yaka na réussite bandeko nanga bitumba ezangaka te, ezalaka bongo. Ezana mutu moko te oyo asala réussite na ye makambo nyonso ke oke te. Bato ebele oyo penza basala réussite na vie la famille ebele bayaka toujours na bitumba. Mona mwa bitumba moko boye bato baloba ezalaka bongo. Na minute après réussite normalement ya pasteur Mike Kalambai elingaki ezala réussite ezala temps moko oyo pasteur na biso Mike Kalambai alingaki asepela, alingaki akota sur les réseaux sociaux pour na ko remercier Nzambe, pour na ko remercier bandeko nyonso ba congolais o bazalaki présent na jour à concert na ye. Mais eye kosala keno après concert na ye oli asepela papa na biso akomi kolela parce que ezana ba famille oyo ezolela. S'il vous plaît la famille, quand na lobaka, mosusu tomitiaka na place à moto. Soki ezana motu oyo azwa ba humiliation ya makasi, motu oyo alela makasi na ba réseaux sociaux, na ministère na ye eza pasteur Mike Kalambai. Pasteur Mike Kalambai depuis ko kabwana ya ye na penyel. Bandeko nanga makambo na ye nyonso ekomi ka kolela. Ekomika kolela o nyonso kosala ekomika kolela na kolela. Sikoyo ezana babilo mosusu bandeko nanga eloko soki ekomeli ndeko na yo congolais moninga na yo ezalaka bien ole oya kofinga kaye. Mwa maloba moko ya encourager ye, mwa maloba moko ya kopesa ye makasi. Nalobaka toujours liwa tango yaka eyebisaka mutu teke no lelo na koya na ndako na bino, lelo na koya epa na yo elobaka te. Ndenge toza boye Nzambe ye moko ayebaka mutu na mutu ndenge akokufaka. Eza na batu mosusu ba okufa na bango ka ndenge alali akufi na ye. Eza na batu mosusu ka ndenge tomonaki na concert batu bakufi, donc ezalaki nzela na bango. Ka ndenge tomonaka batu mosusu bo mati taxi bino nyonso boke omonika taxi wana ebaluki. Batu bakufi peut-être yo obimi okufi te. Ezalaka bongo ezate ke no mukolo taxi wana nde mutu alekisi bino ezalaka bongo te. Mais biso na communauté na biso tozalaka kaka soki mo opportunité moko boye monani batu bakufi omona kaka mutu wana nde mutu alekisi bango. Eza bien te. Tomoni awa majabu ye moko amitié penza na motema parce que alingi a compatir na famille. Aye ko lancer message na ye ke ako soutenir ba famille wana, ba famille o nyonso ba bungisi ba oya bango. Ako kendo mona bango ako assister bango. Mais tomoni bato ebele bakomi koloba keno ako assister bango na ndenge nini ye mutu ameli bango makila ye mutu alekisi bango. La famille eloko oyo majabu alingi asala eza kaka bolingo. Parce que na ba place mosusu ba oloba keno biso to bengaki bango te. Parce que soki tolandi ba vidéo toza batu na concert à pasteur Mike Kalambai batu babandaki ko, donc omoni place ezate mais mutu amata kaka akota mutu azokota bia ofele afuta ata iloko moko te, mais l'essentiel kaka yebe azala na kati place ezate. Siko babiloko abongo ata bino moko batu bakoki kokufa te, batu bakokufa. Et puis makambo mosusu zokamwisa ngai eza komona mama ya bana oboti bana na yo 4 bana mike utiki bana na yo ona kende concert oza mama ya ndenge nini wana nyonso batu wana bolobaka keno pasteur Mike Kalambai alekisa bango. Non, biso pe ba congolais tozala na mayele.
biso ba congolais tozala na mayele to, c'est comme si na mitu ya biso ba congolais biso to lingaka kaka ba makambo moko boye ya mutu likolo mayele na mutu epa ya ba congolais ebele ezate parce que yo mama ya libala mwasi babengi mwasi ya libala mama ya bana oza na bana osi obota otika bana na yo mpona okende concert ya nini? Combien ya bato balanda concert na bandako ezalaki télévisé eza te ke no concert wana bano eleka na batelevizio te eleka na batelevizio okoki na yo kolobaka ke no ana vanda na bana na ngai tolanda na biso na ndako ozaka oblige kokendaka concert te. Epuis bato abongo omona mobali na ya boyaki na ye kaka tiki bane pa ba voisin akende kaka. Epuis bato abongo omona jour wana kolata nde kolata na suka boyaki no pasteur Mike Kalambai abomisi bato te. La famille totika ki mutema mabe o eza kindoki ya miso polele botika pasteur Mike Kalambai avanda s'il vous plaît. Botika pasteur Mike Kalambai pe avanda ye pe aza mutu aza na mai aza na makila. Botika ye avanda. Bato bakufaka. Prandenge na lobi bato bakufa na ba mituka bato bakufa bato ebele bakufa na mai baokatisa bakende poto bato bakufa. Wana nyonso boto koloba eza nani mutu abomaka bango. Congolais totika loba. Totika bilobela. Congolais tozana bilobela moko mosusu na bitu na kanzambe ezalaka nini biso ba Congolais. Totika ki mutema mabe oyo ezosala biso bongo ezaka ki mutema mabe tozolingana te. Tolingaka te mutu azwa te. Soki ka mutu akomi komata biso tolingi ka tokitisa ye. Biso ba Congolais tozaka bongo. Eza mutema mabe. Pourquoi tokoki kozala na mutema mabe ya niveau oyo? Osala pasi. Na minute toza bato moko toye ko encourager pa pasteur na biso pasteur Mike Kalambai ke no eza yo nde mutolekisi bango te yo mutobomisi bango te eza yo te eza kaka ndenge yaka mutu na mutu liwa elandaka ye ka ndenge tozalaka na babitumba na biso ya ba famille ezolanda mutu ti eketi na concert balobi ke awa nde tokozwa na biso opportunité. Mais biso tozoya tofungoli ba caméra pona koya ko sambwisa pasteur Mike. Totika ki mutema mabe s'il vous plaît. Bible ezo yebisa biso ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. En passant mes condoléances na ba famille o nyonso babungisi ba o ya bango toyebi ke ezo sala pasi mais ezala mateya. Congolais, Congolaises, partout aux alikota biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o izali affiché pour na beaucoup plus de détails.